tozali kokende tokotala makambo azali koya nsima tozala na bolingo ndenge na kosenga kabini yango e tozala bana na mibeko tozala bana na misala po ate tokokisa ndenge ye moko nzambe atindili biso moyen ezali tozali kokenda vers la réussite mais muyini satana mpe ateramasi badrapo na ye oyo ekoko kwesa biso me botikela ye nzela te so etikali na maboko mangai bana ngai nde tata ngai pe mwana ngai pe molimo santu na bana nyonso ya tata Simon Kimbangu Kiangani oyo tobengi bandimi ya Nzambe Molimo Mosantu baye bazali kokambama na nzete ya bomoi oyo azali kopesa kimia na mokili mobimba ya solo toyebi ete wuta le 19 juin 2024 biso nyonso tosilaki bongo komona boyei ya Nzambe Molimo Mosantu awa na kati ya mboka Kinshasa ya solo toyebi biso bana ya tata Molimo Mosantu ete soki tomoni elongi ya tata Nzambe awa na kati ya Kinshasa elinga koloba nini pamba te biso tozali kotonga nkamba Yerusalemi ya sika yela biso ana mboka Kinshasa pona koya kozwa biloko oyo ya mosala oyo ezali kotonga nkamba Yerusalemi ya sika na yango momesono ekozalaka ete soki Nzambe Molimo Mosantu azali awa na kati ya mboka Kinshasa liyangani ya tongo ekosalemaka na kati ya shenuda awa epai wapi biso nyonso tokoyokaka maloba na ye na tongo yambo ete to banda programme to pe maye oyo lingomba akobongisaka na yango tozali kosenga na bino baye bomesana kolanda biso na chaîne oyo epai wapi tokoya komanyola sango ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Restez-vous branchés pour te boko kabongo ko yoka pe kolanda elongo na biso maye oyo Nzambe Molimo Mosantu akopesa biso na tongo ya lelo liboso ya bandimi banso totombeli bino bolandi ya malamu tata Molimo Mosantu Kimangismo ye Kimangismo ye Kimangismo ye espoir du monde, église universelle. Na Kongo tata Molimo Mosantu na damu ya Bayuda kuna na nkolo Yesu Bayuda bapesaki sango ete apart nkolo Yesu mutu mususu azate Nzambe mususu azate biso bawa lelo eza damu oyo ya Nzambe tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani yango nde toza kokumisa mpe kosanzola ye mpe kolakisa na mokili mobimba baye ete na Amerike kuna Nzambe aza te na Europe Nzambe aza te na Asie Nzambe aza te na Australie Nzambe aza te awa na Afrique Nzambe kaka moko pamba oyo asala likolo na se na biso bato na image pe ressemblance na ye kombo na ye papa Simon Kimbangu Kiangani kokayela biso muteko te papa Nzambe musu azali tokokumisa lukumu na yo ekokali na mutu te tika tosala tokumisa ye Nzambe apungu pone kwanga lutale osika tozana esengo po tozana Nzambe mususu te toye mpona kosanzola mpe kokumisa yo ya liboso papa toye kopesa merci kozongisela bino merci na matondo na bolingo oyo bolinga biso ntango nyonso boye kotala biso bana na bino ya Kinshasa
na makambo nyonso ya mabe oyo esingi biso bino nde boyaka kobomela biso moto mpo kotya kimia esika biso bana na yo tovandi yango tozongisi papa matondo na matondo biso nyonso na biso nyonso lokola tozali awa papa makambo meke na mutu ndenge tozali awa boye papa bongisila biso nzambe musa kobongisela biso azali ebongisela biso et surtout tokomi na elanga mopepe ya maladi ekoteli na bandako biso nyonso tozali awa ndako na ndako eza na problème papa solution eza na maboko na yo nzambe na biso osala biso ya mibale papa ndenge tozali awa boye maboko ya bana na yo nyonso ekauki bolobaki na biso totonga Yerusalemu soki totongi Yerusalemu te pasi na biso ekosila te kotonga Yerusalemu mbongo ngo obetaki tolo na manzangu mundele asakanelaki yo olakisaki ete yo nde osala mundele asala yo te olobi nazala mbongo na ngai eza bato na ngai bato na yo biso bana na yo biso bia biso te mpe otalisaki bango osukisaki bango mbongo ekweyaki lokola mura papa yo kaka fongolela biso mbongo yo kabelaka biso butu mono yango mpe tozongisaka na misala papa nyata kuna sika wana ya satana ya mbongo ya makila ya bato fongolela biso ya nzambe papa po ete bana na yo totonga Yerusalemu toza na nsima na yo likambo mosusu papa bana na yo examen d'etat lobi bakokota examen d'etat bango kuna na mokili balingi maji kisi ndoki babili ya ndenge na ndenge me oyo ya yo papa simoki mangu pamola bana na yo na munzambe na bino papa po ete bazwa diplome yango nde efungolaka deja programme ya misala ya mayele ya mutu na se ya ntango mpona kotala mayele bazali kolanda biso papa le 2 juillet 2000 nsima ya poso ya lobi bankole comité mixte par fleur biso nyonso ndenge tozalelaka papa fongolela biso ndenge osalelaka biso kimpa wana ambambya ngundo litama balo ambambya ngundo litama balo ambambya ngundo litama balo ambambya ngundo litama balo nzambe muso azala te yo debandeli ozalaka ozali okozala mpe suka fongolela biso bankole papa le 2 juillet le 8 juillet fongola maninisi ya likolo papa na ya se na bafrontiere nyonso longola mitango ya satana nkemu lukumu epesamelo yo na nkamba mokili emona eyeba etala bandima te nzambe oyo bilokokosaka biso tala nzambe kono tala makambo aza koleka kono na nkamba eyinda mabe kimbangisi oye papa le 17 juillet yango nde mokolo oyo yokelaki biso mawa ofungolelaki biso ebale na savo mpo tomisokola retraite bana na yo nyonso babongami mpo na le 17 juillet papa bongo le 26 banganga nzambe na yo biso nyonso papa tolia kosandola ntango wana bazalaki baprofete bantoma awa biso oyo mpo tomaka kuna na Yerusalemu kozongisa bino matoni ebongo siko le 29 wana penza oyaki kokula biso bombezonga nsima te papa yango wana nyonso eza na maboko na yo epi toye kotala le 4 oyo balakisaki yo ozomona pasi tala bagene oyo kosala nango bagene yango bango biso te biso ishiki oye mokili moyebe te papa obetaki tolo ya pamba te mokili mobimba eza ya yo bato bazali ya yo le 4 wana nkembo lukumu epesamela yo eza ebele papa yango wana tosengi ete mayema tikali fongolela biso kasi likambo moko tolingi kosusu na nzambe na biso awa kaki sikotelami esika mosusu te awa kaka esika yotelami na kazaka na yo ya papa ya ngenda awa oyebisaki biso moyo ete na sekele oyo nazokobimisa mpo bino bakole bozokisi ngai
na komisa sekele mama ikala zali na porte bwana ndinga sotela biso bankole nyonso ayako kokwila lelo bakola simba ya makolo otali likolo ki oyekolo bankole bozokisi ngai bela moyebisa bino sekele na bomba kotanguka na nzoto oyo ntango biso tokozala lisusu te tata na biso abota biso akoya kozonga ye nde soki azongi bankole bokobomba lisusu te biso tobomba bino kobomba me ya kobomba bino lisusu te me ntango wana tata akoya bitumba na ye koleka 21 bitumba na ye kozala makasi ya koleka 21 lelo mayema azali koleka papa nzambe apu kolekwango nzambe muda oyebisa biso bankole makambo yango emoneli na misu mosusu azali te bankole na 21 basimbaki yo biso mpe bajene tolobi ete tokosimba yo tata na biso mpo lingomba oyo yango nde ya suka yango nde lobiko na biso nsima ya lingomba oyo mosusu ezali tosimba mpe tosimba te papa ababa paya nyonso ababa mpeya mabe bakoko basimbaki yo 150 000 martyrs batei 37 000 familles déportées biso mpe bankoli tolobi bagene ya lelo tolobi pour papa simba meka yandikele atanzo pilamosi nzambe apungu kola mponzo kola ngolo kaka toye bano na yo kwende tondela libele ya nzambe na biso oyo nde vitamine yango nde mapamboli yango nde esengo yango nde kimia yango nde esungaka biso papa tika okumisama yango wana papa tosengi teyama nzambe na biso
te o bazako luka yeyo papa bana na yo toye pamba te yo dada ozali kokamavwa bakoko bandaki koloba lukungu kobe mitono yango wana papa mwamulangi ya mai oyo toye nango mpona bapaya yango wana pamula biso banso topesa papa mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya dada ya mwana ya molimo sana nzambe na biso lilobaneli ya sauti Evangelismo ye. Evangelismo ye. Evangelismo ye. Oye, espoir du monde église universelle. Samba oye. Samba oye. Samba oye. Bageno oye. Bageno oye. Bageno oye. Oye, espoir de l'église. Eunui. Embase. Ilumia kuloi. Yamalala. Esengo bien, esengo. En tout cas, notre tiré pour le liban qui était de ton à la bouée. Naloba kipe biso na bagel tokotikana te toyokani niveau makambo ekomi nango en tout cas tosala makasi makambo misato bolingo mibeko yango nde kolongisa biso soki nga na ye awa mpona misala oyo tozosala na nkamba batata ndenge balobaki tokozala lisusu te tozali kokende kasi botikala moto ya yelusalemi sikoyo ngai naye kozwa nini tata mama Kuni tata matomene wa Bankole la levé le Bankole nyoso bozali abri bozali na sengi Bankole boye bino supporter date à le 8 juillet. Lorsque le 2 juillet fait Jabanani. Bon, ikele. Et ya wapia. Yaki la poche. Bon, mais fourni, pour le monde à la Bankole. Parce que Biso ata une semaine, même un mois, même 3. Mais comme tu chaque jour pour changer de là-bas. Bon, bon. Et là, ce que tu dois devoir, mon ami. Ce qui, vous pouvez aller dans la maison. Vous allez dans la longue. Vous allez voir. Kinshasa,
naïe. Aujourd'hui, donc, oui, j'y ai. Oh! Gata, on fout long. Donc, c'est sonné. Donc, c'est sonné. Peut-être lui, bon, il m'a eu comme ça là. Likambo ya bilanga, tolo na toko kola. Nous avons pressé. Pour likambo ya zali, tole samokili mobimba. Mtende les aliwana. Kinkewa les aliwana. Bisika nde na soma na te. Nous avons batata. Rajana. Polo wakani bino. Donc, voilà, oui. Ici, qu'est-ce que ça pied gauche, on dirait. Pied gauche, hein? Voilà, ça va. Place-moi la ville, mon batata est allé. Oui, il va arrêter ma cambre. Vous allez pour là. Ici, quand on se ça, c'est que Miss. Le cas, il y a c'est que Miss. Vous allez où, vous allez? Esse micro, vira o outro. Na Kongo ya tata mwana pe tata Mwalimu Santu nzambe na biso merci na ndenge kopesi biso maluba ndenge toza koyitoti nkamba epai ya papa Mbenza abengisaki biso mpona dossier ya tiki biso tokendaki lobi tozongilaka lobi ekokoma wana 6 heures mosala ya tiki biso elingaka kosala na ntango ya tata yakenda motima ata kozala mpe nazoka tata yakenda motima elingaka esalama elongo na palima kasi papa yakenda alobaka na bombi yango na chambre ntango tata na ngai ya koya mosala wana ekosalama mpona eleki monene esengeli tata ya kosala yango wana papa ntango oyo ekoki tokendaki ndenge otindaki biso tokei tosololi na bakontinue na leta tosilisi makambo nyonso nzela epesami mpo tokende kongi tokosala mosala kuna ezosenga ava tokende kuna sur ordre ya papa Somiandila papa Mbenza papa conseil direct alobi na biso boye il faut tozala na 1000 tonnes 1000 tonnes il faut tosoma batrasonnaise mpona kopasola mabaya na 2 semaines bandako apesi mitilu ya 4 ndako na tribune il faut esila na 2 semaines nde papa mitilu oyo toye nango yango wana les 5 mai osalaki mokanda lettre numéro 003 oyo opesaki na bana misato ete mwana misato moko apesa $10 na 1921 le 8 septembre na Mbanza osalelaka yango opesaka lettre 003 na batie basimon na ntango olingi ozonga na nkamba mpo okende kokangama osalaka lettre wana meme lettre yango ekozongisa lisusu awa na 2024 003 yango wana opesi bana misato esika nyonso bazalaki travers monde entier bapesa $10 mpona kobanda chantier ya tiki biso yango wana papa nzambe na biso tokendaki na nkamba tokutani na papa Somiandila apesi biso mitile dans 2 semaines il faut tosombaze ciment 1000 tonnes na batrasonnaise mpona kosala bandako mine oyo atindi ya nokinoki na tribune mpona misala ya teki biso voilà nzambe na ngai yango kozolobaki mokili mobimba ekolia papa bana na yo bakomi papa attention soki ya komata te ya kokita ata mwana attention ezalaki na bato minene mais soki ekomi na bana mike soki bakopitaki tension mokolo tension soki komata te kokita bamosusu ozomona te ndenge tension efandisa ngai mpona nini papa biloko kolia yango wana yawe fungola nzela bana na yo bapesa mpo tokende noki tosala tolia biloko ya biso moko tolona kuna tozwi papa plus de 6000 hectares oyo bapesi yo mpona libela papa
ezali teke baluwese yo te bapesi yo mpona libela. Voilà nzambe na biso yango wana touti nkambanga sikoyo rapport touti nango ya mwana na kombe ya tata ya mwana mpe Molimo Santu. Combien? Plus de 6 000 cas. Wana premier plan kwa papa. Quartier Mobi Waboy. Papa ezalaka na ntango ya papa lengenda ozali na nzoto wana eye moko alobaki tata makoya likambo wana eleki monene mingi yaya kosala yango. Bongo papa ntango yango ye yo moko kolo mosala oye esekeli papa yo oza mokili mobimba ozali nzaya oso. Esekeli papa vecteur wana ezala koleka wana. Ah oui, voilà Tchekelish. Mbata Kurusu. Bakere ezali bi ezali te. Ezali papa. Tika bino no. Makambo wana nayebi nyonso. Kasi nga natie yike na bashene. Tokolemba. Soki tomipesi, soki tosali, kurene basava okobimela. Babi babimate. Ah, basava bazali. Merci. Attends, il y a un milieu au salaire. Merci. Donc, il y a des manières, Lukaya, Grand Kassai. Oui. Batu baru na manière na walosenga kurai koma kuna. Suki kurai komi kuna, osala makabwebele. Na Lukaya pe kurai koma. Suki komi kuna osala makabwebele. Tina Kassai. Tulibi makamwana, bana misatu. Sulu kina mbanza huo. Tata Liswe m'appelait qui m'appelait na papa Kimbangu en 1913. Tobandi makamu kuna pe. Kusala ba dortoir, sala ba ndoko kundako, korona biloko. Ko secret za kuna ibima. Ebima te. Sosa kushobeni. Sale kuzomana. Oui, tikali to kologrammo na kabanzangu na yepo zonde biloko musala to silisi na komba tatamo la pesa Imangi loye Baje loye yango ne vaccin na biso kutu moi na kombo ya tata mwana Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana ya Molimo Santu opesaki biso maya komela na biloko ya kolia
bakolo baloba ete kolia malamu bobekelamo maboko mbala boni tosali boye. Merci tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo centre obatelaki biso na kutu obatela biso mpe na mokolo ya lelo mokolo ya yenga oyo ezali toyokaka mateyi tosalaka mpe misala ebalela programme ti suka totiango na maboko na bino okanisaka biso mokolo ya lelo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo centre. Amen. Tia suka welenge mote